présenter bino ba visa pour balal na ndeko nanga clégie show moni faire gola lelo yo aza artiste oyo ya intimidation te faire gola aza artiste oyo azaka posé na ndenge akosakana te biso bamakambo wana mpa na biso ezalaka te faire gola aza chrétien aza artiste oyo asambelaka jamais kolinga moto ya mokili afukama liboso na ye nasi yo momonaki ntango bapesaka de Gaulle motuka de Gaulle alingaka ye afuka te afukamelaka nzambe afukamelaka moto ya mokili te donc jamais lelo yo faire gola soki akomema ta mosusu garçon plaisir na poto garçon plaisir faya afukamela faire gola te na biso ndeko nanga eloko na biso nanu kofinga eza arme ya bafaible elingi olakisa te ke so ozofinga mutu ta mosusu oleki mutu wana na makambo yo mona lelo patron anga faire gola bato mosusu basala ta mosusu 15 ans bafinga batangaka komba faire gola na mokolo bango me mikolo moko te areponda bango me faire gola aza kaka faire gola azosalaka makambo papa kofinga eza nango te eloko moko te lelo bana baso lelo ozomona ke aza mwana mwasi fo amiyebaka ke ntango ozofinga mutu lobi ozala ta mosusu na kosa libala lobi ozala mpe ta mosusu ke obali bandeko ya mobali na yo bayeba yo otala mpe ndenge vi na yo ozokende yo ozotala ngo ta mosusu na ndenge ya bese mokili ecomprendre ke yo moto ofingaka otikali komona te ke yo tofandi place moko boye tondo olakisa batilisaki yo boyeboye ale mutu boefukama yo sala boye yo lala na mabele yo sala boye osala mo te patron na biso aza moto oyo ayebi nzambe te jamais akolinga ke moto ya mokili afukamela ye azokende ofukamela nzambe ngai ngana moto ya mokili eyo ayo mais ta mosusu moto yango akozala lisese po moto azotaki ya mwasi wana ezaka natelaka omona ta mosusu neti dernièrement nakolanda neti mona mwasi moko boye ozaka ex madame ya chanteur na biso Rizé ya Gola azaka ex madame ya chanteur na biso Rizé ya Gola mona mwasi wana donc lelo mpe akoma mamaki aire mo boye afandi mpe boye atendisi caméra lelo mpe nde makambo yango ekóma nango na kibudiki moto nyonso ex copine donc abota na chanteur na Rizé ya Gola abota na hôpital no na sayo na coin nakotanga komona esaka tola mpe ovire obima okota sayo na l'hôpital ya coin wana abota na césarien na hôpital wana ya coin yo ebaka te soki mpe bapesi wana bakoma na mapeka pere mo boye atelemi azoloba mokili oyo ayoki lelo oyo phénomène ya bainternet bamakambo na bino ndeko na nga na bato mosunga na koma so na otala bango aota nalikonga nzala mpe lelo akoma boye ndeko na nga clégie omoni musike eza musike na musike bakangisaka motu te mais c'est de ni wana otoke na musike bakangisaka motu te soko okoma okangisa seke eza sur musike te musike bakendaka nango bongo elingi kolakisa mpe teke aire moko biso tofandaka ye moko totala bango boye elakisi teke garçon plaisir aza yuma mpo naza mpe na bamakambo nyonso tuke ndenge mobali na kotelema mpe boye lelo ke nabina kotake bato na kotake bato na basenge nyonso eza kaka ke éducation esika oyo nazali papa na nga mpe rigola ndenge ayebikaka nga fils eza eloko te na ndako atata na nga nyonso eyali nga na moto nakoa mvie te na mviaka te na ndeko atata na nga fe rigola nyonso ezali bavisa bavoyage bamakambo ebele yo momoni liste ebimiaka te bato babeli maboma na ndenge akosakana te tokobetala niveau ya baconcert oyo toyoki kobeta wana eza kaka kote états-unis boske so tobemisi siko liste ya europe nasi bato bakobela mituro. Mais pourquoi le choix il y a le 25 novembre en Côte d'Ivoire, au moment où l'artiste Fally Ipupa a obété à Youari, na Mougué au PAB, t'en as dit chose. Ndeko na nga clégie omoni biso tosalaka makambo mpona bato te tosalaka makambo na ndenge na biso ezaki calendrier na biso avec DG Blaise Polo Pichu Botoko batalaki calendrier ya ndenge makambo mpe ndenge ya contrat basinyalaki yango ekendaki bongo le 25 novembre toza bongo na kati ya Sofitel donc eza nango na ndenge moko te ke bozwa yango na bandenge moko reo po kingandi boteye biso eyamaki na ndenge totalaki calendrier na biso toklasse bamakambo na biso le 25 novembre esengi tozala wana na kati ya Sofitel. Formule 7, c'est ça, non? C'est ça, Nino. Formule 7. Nini. Disque à Fally Ipupa. Il n'y a aucun monde en fait. You know, la non, tu vas péter, tu vas pipi. Il n'y a aucun babylon. Batu bayate, obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation au la ardoise. Mais avec divers, invitation en bois.
neti kaka basali yango na Joseph Tata Moboko Léaïs grand menuisier invitation en carton na bafololo nango jardin d'Éden invitation ya boye bongo ya mokolo mpe tilata mabe maison Given abosali bino te atieli bino mpe promotion ngole ya pamba maison Given balinga mboka boye te. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Chaud. C'est l'heure de votre émission Clégie Chaud, Clégie Moto. L'émission est bonne, il a Bino Moto. Bino Bozon, c'est la Biso Maï. Pour bon Moto, Biso Moto, Pénissaki. Moi, merci na batuto batala ranga, merci na batuto balimangai, merci na babone nyo surtout ya Congo sema. Koza air émission na bino Clégie Chaud, Clégie Moto to recevoir ko Itali Moto l'émission. Vraiment merci na Arnold Batumona qui est derrière la caméra, pourquoi pas na Berlin Vonamente. Encore une fois merci na batu nyo surtout ba pesa biso confiance ya rotala biso, hein? Na pesa bino babote le général manager Clovis Pimpa ya maman de Clovis Pimpa. Babote no ya mwana. Katana Sani Général, pourquoi pas la grand porte Maya Moto, tout moi, les stars boss qui nous restent dans mon plan, na Sekagi déjà. Ça la ginga, moi bien. La Pessi, encore Bambo Tebele la Janik dans le business, mais Nazana Morote, Nazana garçon plaisir Moutamakamu. Yende Toro Solane, Yende Toro Betene Masolo par rapport à Ouragan, Dynastie, ma programme non surtout Bogoye Bango, pourquoi tu es aux États-Unis, tu es dans le tête, tu es surtout awa. Si tu as fait un bazo taqué bango, zoyoka, tu es bango ah na epi so ça déjà entré na ye, hein, batbamona. Le juste son plaisir Mutamakambo. Son plaisir Mutamakambo. Ouais. Vraiment bonjour na yo, santé ça va. Ouais, santé ça va par la grâce de Dieu, na sibino mon bozomona. Santé ça vraiment morolo belate, santé arata on ta comprendre. Santé à la raté yo ba santé ça va même, dans la ça ne va pas. Santé déjà c'est bon. Ah OK. Santé ça va, quand est-ce que tu reçois pena dynastie bima, batbamona on a ba YouTube pour bezaka na prévente. Bato bana bozuité moi ba sombezaki. Ouais, album Dynastie, c'est pour bientôt. Donc, Kalatrote Bozo Soyango, Moni le 6 wana, ils ont juste prévente. Tala qui peut sous na bolingo faire ego la zaranango pour na fanatique nae, to boire qui chanson promotionnelle Moko Ouragan. Pour le lot est disponible dans la plateforme News à téléchargement. Moi, on déjà dans IT française, vous a déjà premier, donc les autres s'est comporté vraiment bien, madame tout, les autres qui ont vraiment quitté. Ah OK. Mais surtout qui tourne. Mais bazo nyonga pe États-Unis, banato bandaki, bana kosa ba mona groupe kei. Te biso côté on a déjà ta on a ça côté on a fumela déjà maya puis on vanda makalme côté on a isa suma mba usamba te. On est comme Rwanda kuna biso ndeto kina répétition na biso na ma campagne ndeto kina États-Unis. Donc ndé nazo lo baboye tournée déjà américain so banda déjà le 4 novembre. Le 4 novembre. Le 4 novembre. C'est que kuna bote parce que le 25 papa Côte d'Ivoire nous sommes Côte d'Ivoire tous alawana ezaki orchestre ça na kati ya États-Unis ko beta Côte d'Ivoire bata Kinshasa ndambu baye ko beta na Côte d'Ivoire bazongi Kinshasa bata États-Unis bazongi États-Unis l'orchestre nous sommes le 4 novembre wana ezana kati ya États-Unis et bandi tournée américaine donc aussi ça tient à mois de mars donc ndeba ke bon petit mois de mars donc heureusement que so ki orchestre qui n'était sur Paris ba fanda na bango en États-Unis. Ok, c'est qu'il y a une bonne mot. Bazalaka na kati États-Unis. Donc ils sont bons. Ah OK. Les États-Unis on a fait rigolo n'engo kinwana c'est pour 6 mois. Donc tu mais là vraiment makasi bagoloise donc ndena bisa binora ki mamba pas se bandi. Mamba pas se bandi. Mais toujours mona ba porte-parole nous ba communicateur nous na elle ya fali pour pas bazo pesa ba visa ba 4 ans ba musu bazo fukama ba musu bazo lela makamwana pour anité na ngamba papa Hervé. Tout le monde a présenté bino ba visa pour balal na le grand Clégie Chaud moni faire rigolo le loyo az artiste oyo intimidation te faire rigolo az artiste oyo za poser na nenga rosakana te biso ba mwana pa na biso za la rater faire rigolo az chrétien az artiste oyo assemblera jamais rolinga muta mokila fuka maliboso na ina si yo mona ki tamba pesara de gol mutuka de gol ngaka ya fuka te ba fuka melera nzambe ba fuka melera muta mokili te donc jamais les loyaux faire rigolo ceux qui ont matam sous garçon plaisir na poto garçon plaisir foya afuka me la faire rigolo tini na repé ça merci patron nga
ndenge salike na kindi nde bat ba fuka ma mais jate ba fuka mela muta mokili te ba fuka mela ka nzambe sozo fuka mela muta mokili wana c'est sous normalité les visa bazu quand même ba visa bon sozo visa fa fuka mela muta mokili za kwanga na fuka melio hein ba fuka mela nzambe fuka mela muta mokili te papa tout ça ma mususu surtout ba chrétien tout ça ma mobo to resonaka jamais on fuka mela ndeko na yo muta mokili za kwa yo ngana ina bana ukabili ngata musu $100 ngana ndo fuka mela ça la rate patron na fait rigoler za chrétien liba mona za kana ngote biso même bato na bapoto États-Unis to tukinda tukinde na bato utikele komona teke yo to fandi place mobo to ndo la kisaba visa ki yo boy ale mutu boy fukama yo sala boy yo lala na mabele yo sala boy to sala ngote patron na biso za mutu yo ayebi nzambe die donc jamais rolinga ke muta mokila fukamela ye aso kino fukamela nzambe ngaite ngara muta mokile kwa yo mais sauf tout d'autre part yana bato mususu bazana uniquement bazo tirer ba ofinga lelo bazo ba récompense ba boya ba poto fu ba fu parce que na biso yo ba jael show ndeko nanga elo na webiso nanu kufinga za arme ba faible c'est ça ngo la state ke so zo finga mutu tam susu oleki mutu wana na makambo yo mona lelo patron nga fait rigola bato mususu basala tam susu 15 ans bafinga batanga ka ko ba fait rigola na mungu na bango même comment tu répondre bango mais faire rigola zaka faire rigola aso sala ka makambo papa ko finga za na ngote lo monte lelo bana baso lelo zo mona ke ada mona mwasi famille barake tango zo finga mutu lobby ozata musu na posa libala c'est ça lobby ozapeta musu ke ubali bande ko mobali na yo bayeba yo tala pe ndenge vina ozo kini yo zo tala ngota musu na ndenge ke ya base mokili et comprendre que yo muto fingara mais na ndenge ya makambo ozo boma makambo yo sans le savoir et déranger abino pe un jour te ngai ko déranger ngate ponga ndenge zo muninga bwe na mbia kana kata makambo lelo so na otala bato belé na tala ka bango tamsu na oseka na otala tamsu oyo azo finga mutu mo boy mais otala tamsu na ndenge ngana ebeleli yeso to bito landela na ndenge ya makambo ya presse ya ba makambo yostu tamsu mutu nga ozane lisese lisese pour mutu azo taquer à moi soneza na tala ko mona tamsu neti mo yo na so dana mona to na neti mona mo simo boye ozaka ex madame ya chanteur na biso Rizé Agola alors ex madame ya chanteur na biso Rizé Agola mona mwasi wana donc lelo pa koma manke hermo boye afandi pe boye atensi caméra lelo pe nde makambo koma na ngona kibudi mutu nyostu ex copine donc abota na chanteur na biso Rizé Agola abota na hôpital na Sayot na sayo na coin na kotanga komo na esaratola po virer obima okota sayo mwana osaratola zala na l'hôpital à coin wana abota na césarienne na hôpital wana ya coin yo barate sona na moto ya mon pe ba petona ba koma na mapeka père mon boye atelemi azo loba mokilo yo lelo yo phénomène ba internet ba makamna bino yo ndiko nga na batu musunga na komanso na hôpital ba nga ota nali kwanga nzalo pe lelo akoma boye likwanga nzala su otala maboyo mona mutu mo boye oyo pe lelo akoma koloba mizo pesa ba visa ba okeni ba visa papa na ngande ko nga omoni lelo yo so ndengo sala ka musana o bien papa kanga data lelo nga garçon pesi mutu makamna o yebisa o makambo na oloba yo mo mona ta lelo ta lobité o mona wana nyesto o mona ngo ezana ngo lokoti c'est ça oko mata ba avion ko tambola ba mboka ya ndenge nyesto zalaka ndenge ozalaka ouais lelo ndenge osala mosala na yo lelo osala mosala na yo na ndenge moko normal correct oyambaka mutu nyonso tu oza na parti pris te eza na orchestre moko te oyo oponaka po mosala oyo osala lelo oyo oza mosala oyo lelo oyo baparent na yo bafuteli yo baminerval na baifasik bafuteli yo baminerval na baina bafuteli yo baminerval na bandenge moko boye lelo okolinga te ke ozala limité kaka place moko boye osala mosala na ndenge osalaka ndeko na nga yo moko omona ke s'il faut reprocher bato bafingaka na tv bafingela bato bon omoni kofinga lelo na kati ya internet lelo oyo bato bakoma bulango ta mosu eza succès mais mingimingi ntango toya koleka na batv po toyaka topesaka baimage ya baartiste na biso toyaka totekaka nde baartiste na biso na mingi to biso tozobimisa chanson na biso ouragan yango oyo eza sur le terrain ezo se comporter bien na baplateforme nyonso ya téléchargement ouragan donc deux fois te oyo fait rigola na papa malange basali featuring ozomona
eloko nde ya kolobela yango wana fo toyaka mingi koteka balider na biso enoke toyaka tokotaka biloko yo boye te wani ya su musiki te toyaka topesaka message ya bamakambo na biso yango wana nde musiki yango nde moto eza musiki yango nde moto eza important mais d'autre part eza bato baoloba ebimisa bino po ndenge balage bana mo bafingaka bino bokangisaka te mais bato mosusu baza wana mwa likambo te bakangisi ndeko nanga clergy omoni musiki eza musiki na musiki bakangisaka motu te mais c'est de niyo wana otoke te na musiki bakangisaka motu te so okoma okangisa seke eza su musiki te musiki bakendaka nango bongo elingi kolakisa mpe teke aire moko ti biso tofandaka ye moko totala bango boye elakisi teke garçon plaisir aza yuma mpo naza mpe na bamakambo nyonso tu ke ndenge mobali na kotelema mpe boye lelo ke na bino na kotake bato na kotake bato na bandenge nyonso eza kaka ke éducation esika oyo nazali papa na nga fe rigola ndenge ayebikaka nga garçon plaisir yo mosala na yo ezali sala boye sala boye sala boye sala boye sala boye yango monike nakendaka nango bongo elakisi teke na yuma pour soki lelo na bipe na telema na kotelema ma na kotake mpo nayebi tous les 4 kwa mboko nde makambo ekendela oyebi tous les 4 nayebi je eza na eloko moko ekwa empêche nga eza te makambo eko empêche ezali te eloko ya empêche nga na nini yebisaka na nini baninga badana bavisa visa eza eloko te na ndako tata na nga nyonso eyali nga na moto nakwa mfie te na mfiaka te na ndeko tata na nga fe rigola nyonso ezali bavisa bavoyage bamakambo ebele yo momoni liste bimiat bato babeli maboma na ndenge akosakana te tokobetala niveau ya baconcert oyo toyoki kobeta wana eza kaka kote États-Unis boske so tobemisi siko liste ya Europe nasi bato bakobela mitu mais ozwi mpe neti te ya kolanda affaire Send & Play affaire Send & Play nayokaki yango nayokaki affaire Send & Play donc esalaki nga vraiment pasi esalaki nga ma place pasi omoni makambo ya miziki tosukanaka na ndenge ya makambo ya miziki tosukanaka na ndenge ya makambo ya miziki ekomake tokangisaka po ba Send & Play mpe so tolandi quelque part baza bato mpe lelo oyo kote bazalaka bacontribuaka na baide mwa bamakambo mais bamusicien mpe fo boyebaka ke ntango bozwa kolongwa epembeni ya baartiste fo oyebaka ekozala te kake olongwa esika moko boye okomi koleka na tv obandi kofinga ya nango eloko te yo eza musicien ntango oleka deja olongwa esika moko obandi kofinga ntango mosusu esika oyo yo ozalaki carrière na yo ozoprépare yango ndenge nini carrière na yo ekokende ndenge nini yoyebi ta mosusu leader na yo wana esika oyo ozalaki wana yoyebi combien de personnes oyo balingaka ye bato mosusu mpe ndenge ezala na basepela balingaka ye basepelaka mpe na yo ndenge ozalaka pembeni na ye lelo mpo kolongwa osali chemin na yo ndenge mosusu mpo osali bamakambo na yo ozosala makambo na ndenge mosusu kumisa kaka makambo na yo eza mutu bozalaki na ye bokabwani ata ndenge bokabwani na ndenge mabe jamais koleka obeta mabe na tv okosala ngo te eza nango makambo ke boyokani te esimbi te oyo akei mingi sala carrière na yo enoki olekaka na baémission kofingaka eza vraiment bien te mais nga mpe nasepelaki te na ndenge ekomaki na ndenge ya kokangisa mpo musique eza makambo ya lisolo eza makambo ya kokangisa te. C'est ça. Mais pourquoi le choix il y a le 25 novembre en Côte d'Ivoire au moment où l'artiste Fally Ipupa a obeta yuare na boga otika pe abeta na biso obeti jour mosusu tendeko nanga clergy omoni biso tosalaka makambo mpona bato te tosalaka makambo na ndenge na biso eza ke calendrier na biso avec DG Blaise Polo Pichu Botoko batalaki calendrier ya ndenge makambo mpe ndenge ya contrat basignalaki yango ekendaki bongo le 25 novembre toza bongo na kati ya Sofitel donc eza nango na ndenge moko te ke eboso yango na bandenge moko reo mpo kingandi boye teye biso eyamaki na ndenge totalaki calendrier na biso toklasse bamakambo na biso le 25 novembre esengi tozala wana na kati ya Sofitel. Aussi papa RD les questions un peu m'échappent mais ils ont elanga na kati émission ils ont elanga parce que ba question zo ya mo belé na moto bon on peut ressourcer bon c'est pourquoi papa RD qui nous allait na Tanzanie ces derniers temps azalaki na Kenya na Kenya ezalaki juste akendaki mpona kosigner quelques contrats moko bakote wana akendaki mpe mpona tournage ya baclip ya album na biso deuxième volume ya Dynastie après babeti featuring na Diamond wana eza basurprise na kodévoile tout nga naza marketeur nayebisi bino bozela disque oyo ekobima le 13 oyo bokozwa yango bocomprendre baréalité mais na kati ya album oyo Dynastie ndeko na nga nazwi chance ya koyoka quelques chansons moko na kati wana oki chanson moko wana komona yango écriture chinois osali featuring na Soleil Wanga
au sentiment que bayembi moyembi na moyembi bayembi suka na chanson na ndenga ko sakana te mais oui peut que vite otana ba obimisa chemin de la voix bonne chance et biso dans toi na loko to banga na tamboko te faire rigola papa moni lelo na website yo za journaliste pour bo za la fier lelo na kata Congo bo za na faire rigola na bino po bino na kata Congo wa lelo yo bondi marakaka mutu so lelo mutu wana azate mais lelo tango za na artiste le roi faire rigola na kata Congo wa faut bo za fier bo za cirque lelo to na moyembi na kata mboko Dynastie deuxième volume et obima pour comprendre ma réalité pour comprendre mon niveau oyo artiste na bino faire rigola formule 7 ezana non ezani nini formule 7 nini so disque falipo na yoka ngona nte you know la non tu yo ba mete na ba bibi te na yoka ba biloko wana te no nzembo wana te yaba ni nzembo wana ne mede mais yoka biloko wana te tsanga za biloko ni mais ça marche quand même nga plus fort te na zina otaro yoka yango te ngana saka matro mana yoka mingi ba grand po ba na mona vie elo na website atande ko saka musana ngo ya ki journaliste lingaka mingi landaka ba grand c'est ça soso landa ba petit on zonga simo c'est ça donc là vraiment natala bato bali ko na zo natala bato bali ko na so tel lelo atana monde na mso makambo ya ndenge ya ki porte parole so tel maso na vandi na otala calcula a Roger Ngandu Blanchard Mosaka au monde d'ailleurs raisonnable te natala bango po bango baza ko lelo yo ba Africa's basala nzela c'est ça biso ba garçon plaisir bato makambu tolanda ozomona mais basa bato lelo nga maso na vandi na tala kama ke lelo bango mutu ba créage c'est ça fona ça botala ba sankara de kuta sankara za mutu sankara de kuta sankara za mutu man lelo go tamba olo ba ke total exemple total as exemple na monde même ça ba porter parole te ayana ni na ki porter parole na pesima nzunga wera bombote what is a message te tango zo le kana téléphone ya opesa message ya makamna yo inoki oya ki na pesi nzungu eza na kati ya makambo musique te aya na eloko te na mambo ki porte yo kopesa basani affaire mbote ngana ko ya na kolobela album na biso Dynastie bientôt ozala sur le terrain bo mona makambo bo mona niveau ya ba qualité ba clip au faire rigola sali bo mona musala o sali bo mona ba featuring nenga yembi na ba collègue na Dynastie je t'invite na obenga place to ozala to célébrer ouais on sala na yo biga garçon plaisir mutamaka garçon ya million na nenga ko sakana te fona sala wana to solo la garçon plaisir déjà to koma na biso na suka to koma na biso na suka ba dédicace na yo rapidement et puis mot de la fin par rapport à l'émission ouais mot de la fin zaka ki nazo sinaleka bato to balingaka biso to balingaka faire rigola Jésus de nuances bataring mona mama Marie Makese rendez-vous ça le 13 Bichonnier surtout c'est l'album Dynastie pour comprendre la réalité pour comprendre vraiment savoir faire artiste na bino faire rigola Jésus de nuances bataring niveau de qualité ya musala o asali sali vraiment musala moko ya bien donc ba surprise et belé quand album Dynastie na ko dévoiler ba secret no sauter pour comprendre vraiment la réalité pour comprendre vraiment et le ronini au sali là vraiment pour reçu que ça vraiment son Nathalie Baibanga autour nos arana bango et puis simbote pas ya Christian Biangani garçon crédible garçon social na nenga osakana te Christian Biangani ou mela papa sur Nathalie sous na pesi mbote pas ya PDG Pablo Kini motema ya Poupette Kini opimene na mona sénateur ya Nzambe Pipi de Lion sur na zongili sous na moni ya Théo Zambrota mutoya dollar ilalate ya Théo Zambrota sur na zongili sous na moni fina nga Willy Mouchen le véritable code mondial lui c'est mon papa na pesi bambote belé John de Grace garçon solo garçon ya Panama kangi Panama na nenga osakana te ya Cherry Gola papa d'Isquare ya Dadango bana Ingodi sur na zongili sous na moni Jeff Bokunzampela na pesi bambote Brigitte Wabi tata mosi ya bana na pesi susufe na nga Bruno Lubika mbongo ya solo mbongo ba tika na nga Bruno Lubika ouais na suki wana OK nous sommes déjà à la fin merci na batuto batali biso to monani mikolo ya ciao